soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodoter? Alors monsieur Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Allez, tu peux. na ba mama pe soniaka isungaka na nini kasi azala clair kasi na nini clair ezali sonaka ndeti soit moi salinga regret nyonso ayeba nde alinga regret likumukoswa kolela pasi na parti alienzenge komokolo regret kobima na pete mukongo so ozosufri makasi ye mosusu oyoki kopesa toilette oki na toilette osumba te ye mosusu makila bazei okoti na toilette openteka kopenta pamba tui onde lolango nde yango soki okolia yango to osala yango nini eza mpona kolia eza mpona komela po eswani na kati nasa basi mpe mopasi soit likumu ososufri ye mosusu oyoki pesa toilette oki na toilette osumba te ye mosusu makila bazei okoti na toilette kopente eloko eza te mukaka ye mosusu bania mbuma atuka ntango olie nzete oyo oza lese lolango oyo oza lese sonya api malaria kombo nango lolango ndenge nini esalisa mambo baprepre wana kasi lolango eza lokola amour lolango eza lokola amour mais ezosoigne meme malaria diabete l'infection potaliwe toza mpe bato antuka bolimbisa omoyen na bomba eza te eza likambo explication tokomi na point neti ya kosiba na rapport eza mpona papa na mama exemple soki papa akoti na nzoto ya mama pas même 2 minutes papa versé bameka mpe nango papa versé mabe ntango papa alie nzete oyo kaka nzete oyo elolango ntango ali yango soki ekopesa mwa tambola ye mpona koverse exemple banda papa amataki na nzoto ya mama batan oyo ekosala mpona koverse akobombe Saint-Thérèse akomi na quartier aleki akoti ti banunu 7e rue akoti ferme pongami victoire papa averse mais apartir alie nzete oyo yango soki ekopesa mwa tambola ye mpona koverse meme biso bamama papa mpe aza na posa siba na ye mpe eza nzoto na ye ntango papa akoti na nzoto ya mama ka meme 2 minutes lata bilamba toke mpona nini nzoto bwelele nzoto mai oti papa eza na pangusa ekausa nse antuka eswanaka poso bien po soki mwasi aza na pota libumu efongola biso nzoto soki mwasi aza na bainfection epesa biso nzoto mai mais aparte azolia lolango oyo yango ekoswane nzoto mpenza mpo papa sanini asepela yango moninga natambusa yango mpo eswane mboka na biso mpona bapapa mpona bamama eza mpe na ekila te apart kisi esilo natekaka yango eza mpe antipoison mama ebongo mobali atelemaka na ete azaka alala po alalaka wana sikoyo eza likambo ndeti ya kosolola po nazalaka na plan pushe mo boye soki mobali aza na pota libumu oyo etiemisisa na nzoto oyo ekonisaka plan ekoma ta boye oyo ezalaka soki plan ngo ezalaka kombo nini eza na kombo mama eloko na kombo na plan ozobenga plan biloko kolia nini ntango so aza na papa moko ya kosunga ngai mpona banzoto na bino obenga yango nini soki eza ya kokonda peni eza na lopoto mama
soki eza ya kokona soki wani peni eza na lopoto loba na monoko na biso moto ayebaka moto ayebi peni te kato vana kimantir no bayebi peni bayebi te bamama mosusu ata mama oza na mboka ayebi peni papa bamama na papa avandi na mboka ayebi kuma peni eza mpe na papa moko oyo akoyeba kosunga biso otangosunga na obanga kasi naza mpe motu mwa likambo wana mpe ezaka moto akoyeba mpe akoloba soki neti nazwi pomade wana napakoli ye na poussière yabakisa bokuko na minute oyo eza te mpona masaka chaque yo masaba mamba okona mase te neti boye ple ya boye na nzoto ya mwasi po esaloni oyo tombolango na neti eloko ya boye na nzoto ya mwasi okosoli ebimi mabe nzoto ya mobali fo ezala mwa volume comprendre boye bakisa mandamu boye sava quand même so ntango evimbaka soki eza boye normal ntango evimbaka pene epesa ala nango elekaka mpena donc osanti mpena nakomi à l'aise eloko ya boso ekoti mpena nzoto mwasi yo moko mpena okosepela wi nasanti mpenza kuta na bora bien songo yango siko na masaka pomade nango ezalaka 2000 poussière 3000 nga moko na komanse na ngai 5000 atu nyonso 10 000 siko mama ntango ozomanse papa ntango vani ozomanse papa oyeba ndeni keno papa azongi na dimension na ye papa maladi azalaki nango esili oyeba ndenge nini na ndenge eza kola ndeti bo eza lokola ndeti elakanga moto nazosoigne ntango mwa eloko ezali te moke boye so emati mokoli foyeba eza na eta yano ezalaki mokie neti mosutu boye eomomata volume question na ngai natona mpona yeba okoyeba ndenge nini keno papa amaladi aza nango ya koboya kotelema esili koyeba kasi apartir aza na pota libumu ntango yo ozomela bakisi wana après ça pendant 4 jours 5 jours omeli kisi mpana une semaine ape oluki ngai oyepa na ngai na masenga moko na koyeba soki bolo ndeti evimbi te seke eza ya kosila te mais soki evimbi seke malade mesiko okoyeba ndeni mpo yo ozomanse yo nde munganga ntango moto amadi so yo mpo okomeka nayeba nosaba nakomeka oyo nameki papa komisaba na nzoto na ngai sike na nzoto mwasi ne mpe ekomi mwa pasaka nakopande kasi place yo eza kwa motuka ye na garage nga moko nati bapine ralatere motere na moto akoloba eza nga moko funa yeba omeka na bamaladi na yo bamaladi na yo omekaka na bango po yeba omeki na bango po yebake no maladi na ngai biki na mali azalaki na bokono azalaki na ntango yo masemo borefime ye molai okotikeka na posona kotika mpe bongo te eza bato mwana bato borefime tireti ekangama te esika okotikeka bongo na probleme te mama yo moko oyebi nde tosalaka esali kama kolobelaka boye te poko yebela bamasela alolango yango na esika nini bo soki ndeti aza na esika ye moko akomema soki esika eza te akofuta mpe chambre eza probleme te ya mosala omansaka pendant combien de jours bo eumela peut-être ezalaka demi journée okota pendant 10 heures 11 heures 12 heures itelemi mpe na jour moko kaka wana demi journée journée mobima te me demi ntango soki ezongi normal après papa omekeno soka ezongi vraiment mpenza siko abino na mama oyo nga mwana komba ti pale na ndako na nga alaki kota na mama tosala fete na mama eza te makataka forme tomekanani aosani akoma te asakutuna ta wana te otongo azobima boye boresa etelemi kaka ata yo moko okima ti akobima te oso atemula epoke te amayebela te yo mama osungi ye ofuta osunga eza kwa motuka eye na garage nga moko nati bapine raratere motere na mutaka yaloka mécanicien lokola yo moto oteka banzete ya lolango yo moko oliaka ngo oyebi mpe tekniki nokokosala soki papa bato oyo omansaki bor na ye evimbi ezongi normal ntango aye ameki epa na yo moto akokangama libela abukimi na mwasi na ye mpo oyebi lolango wana mpo okati na yo seke epelaka moto oyo ndia yango oza na izini oyebi yango bien tokosala mpe akosomba pomade mpa na nga chere mpa na ngai akokende mpa mwasi na ye avance mais eloko moko nango regrete mpo ntango orevime eza na basi mosusu bakosiporte te etanga si na mesana nango nayebi basorte baplan e na bangela yango
bangela yango namoni na komanse wana mwasi mosusu ayebi komanse te oyo moto otangi classe wana ya koyeba komanse bor evimba siko ntango omanse obino asomba poussière epa na pomade akende yango epa mwasi na manse ye bor evimba mwasi ayebi ne komanse te siko ebisanga na kosala kasi yango ezosenga fo ngamu moko na manse papa oya te na mwasi na ye na ye moko na yo misato azomanse yango ntango yo ozomanse wana mwasi aza wana mpo ntango evimba ameki na mwasi mimba moko ekosalema te nde yo okangi bapapa bato na kisi na yo lolango wana yo moko ozolia yango okausi kuna na se bien mpo papa ntango oyebi mwasi wana kuna amataka biso aza na se ekauka azaka mai te me mama kasi se ekauka mpe eza mabe te se mpe ekauka mingi bozoka bozo maladi nayokaka mpe balobaka nini soki mwasi ana kati po aza na moselulu moko boye moselu eleka mpe te toza basi te poskala eza nzoka mwasi mais soki eza boye estce mpo bakosepela toza bato fo toyebela mpe ti tolobi te mpe ekauka makasi me ezala mwa okauka mwa moselulu ezala mama lakisa nzete na nzete atuka mama natekaka nzete moko yango eswaniaka o nga nayebi kaka moko mpo eza mpona antipoison eza mpona malaria diabete infection po talibu yango eswaniaka yebaka nzete moko mpona ngai yango natambusaka naza partout balemba balimete banjile ville mosu mpe kasavuku mpe nayaka mpe ekomi nanga mpena yango oyo mama oza biso na bando banda koteka bokoko teta lolango oyo so traita combien de malade nayebi te epe atako tobimika boye explication nakotémoine ata papa nanga oyo ye moko ndenge aza nazolia yango akolia mpe akotémoine papa oki okota yo otémoigne lelo te na papa oyo ye mpenza ayebi pasi soki ayebi pasi me papa ata ndenge azolia papa kota to opesa biso témoignage papa yaka papa bayebisinaka yo nde ozalaki malade ya mama oyo abiki otanga masaki ozalaki lokola mosutu ozalaki boye mosutu boye kaka mosutu nde ozalaki ebela nzoto libo azalika leloko wana bor ezongi normal te papa nde ozalaki monene molai boye engala mobali ozali ko mosutu boye bon maman nakatanga merci beaucoup maman elakisa biso banzete aza kotambola nango omonaki yango mpe tosepelaki na tomeka parce que lelo na kishasa tokoma komeka biloko ya mosu tomeka na ntango mosu ekosala tomeka na ntango eyala banzoto mosusu mpe emeka nanu bakisi yango te mais soki emeki omona mpe esali faiblesse sexuelle oyo pota libulu eya tout à fait normal na nzoto mwana mobali otambolaka mingi toliaka ata mosu biloko ya vitamine te babiloko na biso wana efeli ya biloko ya vitamine mpo ematisa mwa nzoto ekoma makasi alo ntango toya komeka nzete oyo na par rapport nde naza komona esiko nde nazomona différence ezali liboso oza komona ndenge nini liboso naza komona soko naza na likolo ya mwasi nakobeta eloko moko nalembi sikoyo depuis tozwi nzete ya lolango ozosentir ke nazokoma na misato minei mpe nazoresiste nango alors vraiment nzoto ezongi en forme ndenge ezalaki yango nasepelaka mingi na mama po ayaka na banzete na ye tozolia mpe tozozongisa nzoto ndenge ezalaki tozo tout à fait normal tona mokongo mpasi mpe eza te mokongo mpasi na bango lisusu te parce que so mokongo mpasi ezali seke bolembo ekozala otango oza na mama mpo pesa mama bilengi nyonso ya mokili wana ifo mokongo mpasi te faiblesse te ozala mobali mobali kati na mobali yango sikoyo biloko wana nyonso kaka namonaka lisusu te alors naza vraiment mobali sikoyo opesa conseil nini na batata oyo baza baproblème wana bapapa oyo basoni te makambo mbeto vraiment ezala na soni te ozala te bozoswana na mama bana bazotuna bakoswanaka nini donc eloko moko ezoza boluka mama azala nimero ya telefone bapesa mpe nimero ya telefone boluka ye bomeka soki omeki erépondre na nzoto na yo sava ocontinue soki mpe erépondre te bon oluki batraduire mosusu oyo bakosalisa eloko wana me yo répondaki oasi yo mpe ekoki osimba nango bamekana bon oyanga mpene esimbi esimbi nazocontinue nango mpe nakotuli ya mwa ndambo sikoyo
nayoki nzoto elingani na poko afeti ekozala fete ezali likambo ekozala to mama wana soki alingi fete tokeka na fete ye moko aya kotemone mpe soki aza makasi kokula merci papa merci papa merci numéro na yo ya téléphone numéro na ngai eza na 090 47 41 924 090 47 41 924 nasepeli makasi mpenza eki nayambi mpe na motema kofungama mpe nasepeli makasi po bala nsima to soignere bato basepela mpe nzete mpe ekende mpe liboso mabala mpe ebonga mabala mpe ebonga mpona kolinga te bagrand frère na ngai baya na ngai ya basi basufri na vite nga moko mpenza nazali toka na kosepela mingi babanda kobenga ngai na kosepela bisika nyonso bakozala tozala pembeni na bango mpona soigne bango meme moto azalaka na nyoka nkau akangaka zema 1 mois 2 mois 3 mois zema ebimaka toka na kosoigne naza si mpona biloko na ngai merci balandi na biso nyonso balinga kolanda biso na banzete bokoko elolamu boyoki nde mama espèce explication claire ke no nzete oyo eza nango kisi eza nango poison te eza kutu anti poison etraitaka maladi nyonso kota libumu mbongo pasi nyonso etraitaka mpesi diabete ezongisaka bapapa oyo bazaki wa mosutu bazosala bango normal so olingo osala efeti na mama olie nzete oyo ozongi normal merci na banyamiso na ekoko lokolo net oyamaki mama explication explike bino azalaki claire aboma kutu eloko te explike atangi eloko na kombo nango okutaki na émission mosusu bai